Bonjour la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Boboto Bondeko, na katia mabota na bino, bandeko na ngai. Shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom. Bisika bizui bino. Vraiment, bandeko na biso église catholique, Boboto Bondeko. Mbatondo na ba kimbangiste, tout tendance confondue, bisika bozali. En tout cas, losako, et outi et pas ya mamale kinabino international. Tobo sanité bande konabisa ba musulman, baza ko se préparer pour na lobby église na bango. En tout cas, to pesimino ba salam alaikum. Témoin de Jéhovah, tous na bino toujours ensemble. Pourquoi pas néo apostolique? Pourquoi pas binza binyo sokaka boya to solo là parce que oya biso mwana na biso. Il y a 10 secteurs, vraiment, asili, koti kabiso na kombo ya J3, boyebi, tozo ya kolobelango, à chaque fois, so il kambo eye, tozo ya kosalango ba analyse. Bande konanga, on a meme bino lelo, tokoyo kande konapisa mwasi na kombo ya pingila, ye mutu ba pesi ye matière oyo, ba benga kiye na témoin au killer, oyo azalaki, esika mwana mobali wana akufaki. En tout cas, koyo kayango, nde epesi biso, vraiment, moi, ba certitude, ya kolobaki ndeko mobali akufaki na chantier mais ba preuve boye ezate en tout cas photo et monanité bango pe bakanga kité et bazalaki traumatisé et puis pendenge ka ezalaka biso mo pe ba congolais to zaka bilobela so pe balobaki ba filmer so pe balobaki ba zo photo et ngaki koma olebo assister mutu bino bokomi na bino ko filmer olebo kanga photo bokanga ba photo il fallait bo tia eboye fallait bo sala eboye donc batu pe bakomi na ko banga tozo ye baté na kati mboka oyo eloko nini ya bientôt sala pona mokili et sepela. Alors bande kunangai tokoyoka yango en tout cas avant toyoka yango na lingaki moi muke kola sa conscience kolobaka moi muke kaka concernant liwana ye donc azaki moi mobali oyo abande ko sala bagag bande ko belé boye biye alors vraiment tokokene pe na moi lombango muke tokende ko lukata gag na ye moko toche la bino pona koya ko la musa conscience toyoka ki mama ayaki koloba ke Christelle azoli na koswana bangote papa pe ayi koloba ke Christelle azoli na koswana bangote. En tout cas, famille à Christelle, oh bazo sala représentant awana kati ya poto, bangonde mutu ba komi ko sola muke na famille ya kisasa. Mais Christelle yemoko ti lelo bande konanga azo solola na famille ya mobilité. Et loko wana ti lelo nazo linga na ba commentaire bozo chape ya mote na be mission nazo kate. Qu'est-ce qui fait que Christelle azo linga ko so na famille ya mobilité? Et ça loko moko photo analyser yango très bien nako analyser yango tango tokoyoka pingila sisi koloba témoignage ya muto azalaki wana nako ninga muke na épingle yango et puis nako tia muke banzembo ya bamanyanga ndenge biso tozolela J3. Alors bande konanga batu musula msubo yebi ete tokeni na kati ya émission wa to betika ka J3 ko bimana ye. La libanda tout le temps. Bon, j'ai trois. Moni na couple, batu baka monaka eloko muke kaka bukabwani. Ezalaka dino mona o mati senga moko akita na couple à chaque fois. Siko nga vraiment na mikitisi. Sona bani muninga. Mais na bandaki me na ye ko mikitisa mabeza wa. Posa na posa pardon te. Do limbisanga te. Na posa pardon te. Te limbisanga te. Na posa sambela to lala. To pesa diable espace te papa na ngai. Ok, Sambila. Loba. Ça la libanda tout le temps. J3, répondez à la question. J3. Écoutez, si non, écoutez, si l'on quoi ça on dirait ça, mais si lit. Au lieu d'une beaucoup de si là. Répondez à nous. J3, yo pe moi ça gangue la c'est quoi ça? Ça mobile. Osa répondre, osa mobile. Yala za noko ya na noko omoni awa to ganga na la ka desa ngana beti pe a beti o beti to beti donc za bongo ezala bongo mamna sala ke ya mo chef si bon di matin on basala pili na cheke na beta ka e mo sona no beti la mo bo za bien so ba ke classe na so ba ke classe c'est bi ke faut que na beti ma bo na ba pa mo na beta o pesa na on se défendre ngala zani na za tika
ata yo monela no ngai sala sambla na beto ya miso bato kopesa ka kilo na peso ka kilo donc ba ba motimbela nga déjà ata yo Christelle omonela kana yo ngai mais sala sambla na miso bato ngana beta ata yo ba mona donc makambazo sa na théâtre na bango makambazo loba eza ba réalité na bango tala moi mobali kitoko boye akufi et puis bazo kunda mbangu toye ko apprendre que bazo kunda J3 awa vendredi bien samedi na boy kutu kotala ngo bien bazo kunda ye vraiment bande konanga isali passé est-ce que ndenge bazo batie déjà date ya kokende ko kunda ye cela veut dire que Christelle mama ya bana na ye akomaki déjà sur place komona komona esika yango komona esika wana komona yeboye parce que bako kunda ebongo te faut Christelle apesa bilamba pona apanzana kite bokolanda témoignage apanzani te aza normal donc faut Christelle ke kopesa bilamba o bako kundela ye Christelle aza na ye na autorisé akangata photo atinda na famille ya mobile est-ce que asali yango wana to yebite na solo na papa te na point wana est-ce que Christelle asali yango bandi konanga tu ne peux pas okunda mobali ya bato na mbangu ndengo na Christelle soki seulement si pe mobali yango pa balaki yo te cela veut dire qu'aza na ye mobali na yo te aza nanu mwana ya tata na ye mwana ya mama na ye il fallait tika bango moko ata soki boza yo mtoko tia makoki mais o tika bango ba yeba mkoni baloba ah ok bozo kunde boye bango pe ba pesa ya bango liloba Christelle yo ko yaka kate soki police azongsi corps mbala moko yo wana mbangu okei bosali ba nini botie sale bozo kunda ye samedi oyo zo sala Christelle oko récolter yango un jour o nzamba ko permettre yo kufa nokite Christelle tu vas récolter ça oko récolter yango balobi kaka oyo to lona ka yango to buka ka bande konanga to lona biloko malamu po to buka pe biloko ya malamu alors bande ko boyeba ki J3 te tamsu botala ki ba vidéo te J3 ye wana ndeko wana auti ko kweya alors to landa pingila na bokebi nyonso to yoka et puis na meka ko pesa ba raison o nini mwasi akoiko boya ko yebisa famille ya mobali te mwana bango akufi bayoka ngona minoko batu mususu ou bien famille na yo ebanda koloba en tout cas même si boloba na raté même si quelque que ce soit il faut toujours couper ces informations même moi c'est mondele au salango même moi c'est chinoise mais parce que liwa eza eloko mususu ba oyoka sunde kona bango te ba komona eli susu te malamu collaboration ezala wana te moyozo ko éviter te musu yozo kanisa kendazo ah ngala sambela ka nde boyoki awa to sambela to kotsa diable te ah ba binzambi oyo bozo kende baza pesa ba prophétie ele musu ba parane bazaki bandoki akangale musu ba parane bandoki lokwa bandoko gumela pazo zo mukanda te tamusu komaki aba famille na ye boyina boy tamusu yango kanda wana yango yo boyi kosola na bango yaya makila wana o eza na bana J3 eza makila tata na biso papa nzuzi eza makila ya mama na biso donc okokima yango ne loko moko te okokima na yango ne loko moko te to geno prier lokuta makila wana échanger na mote zaka makila wana échanger te ndeko nanga tuna biso batokoli toyebi makama makila basakana nango te voilà surtout bazai suba manyanga Gisèle baolakisa yo bakolakisa yo donc yo sala réconciliation avant de komobali on ba kene ko kunda ye solo la na tata na ina mama na ye soko solo lina bango te Christelle ozui mwana mobali wana okotie na sama bele na mboko bolibo kunde kuna ya okomona mamona mbwa okomona bande ko bo like vidéo bo partager na o sepela ne bo partager ndenge ezo komela ye bo like tant ba like na bino ba partage na bino ezo komela Christelle bo like ngala za représentante ya ba manyanga awa na minicho yo na likambo ya J3 naza kofungula ye ba misu akende kokunda J3 te soka solo lina tata na ena mama na ete tata na ena mama na ye bakotinda liloba oyo ya koloba na J3 ya ba tata na mama na ye bakotinda maloba bakoyebisa ye yebisa mwana biso
totindaki ye te akende kokufa kuna na poto totindaki ye abonga lobi toza pe na mutu na biso représentant na biso na famille ya bien tanga azoyaki sasa toosepela liwa oyo akoyebi biso toyebi na biso yango te. Donc mutu nyonso oyo yango siko Christelle yo oza na kati ya liwa ya J3 soit oswanisaki na butu soit osimbikisi soit eloko moko boye parce que oyebi bakopesa maloba oyo yo koloba siko maloba wana soki yo mtu osali mabe ya okowumela to kolanda na J3 bana na baotikala bofele bamanyanga bayokela batu mawa te na oyo yebiso bakoyokela mawa te ato sambeli o macho kote pa pasteur nyonso okende parce que bazana makambo bako accuser yo bazana makambo Christelle bango bako accuser yo tango nzamba kolinga kote la yo bazana makambo job l'air ba accusaki ye malgré ba ayaki kozwa ba rémunération mais bana ba cholaki bana abotaki bazaki sou bana wana te Christelle ko regretter. Ah, donc, bon kabola, bon partager, naza fatigué, na outi Suède, na zu avion lobby na Kitty, na mais, moli lobby, lobby la Christelle, sauver Christelle. Parce que le temps est comme proche, totika lika na 2 jours, bakunda moi mobile wana, Christelle soko yoki vidéo, banda kokende déjà, ko benga famille wana, senga pardon, bazami tema minene ba olimbiso. Lo bana bande ko comprendre te na kina vertige siko na moni vraiment ngai moko na uti na morgue na uti tika bilamba na moni na bande ko kazata mso azobeta lisolo lokuta yango moni na bande ni ko confirmer binote mais ngamo siko na moni papa ya solo J3 na kufi yango ba video yango ba video na ko publier yango te toza na posa yango te za ba video bino intime au quotidien la ba parents. Et puis jour nini na habité na programme il faut boza quand même na jour oh ba et corps ya J3 bato ba okene ko talango ata soki ba ofungola cercueil te parce que apanzani na epete ne makile bimake kana zolo na munoko basi ba sokoli kitoko boko iko fungola cercueil bato ba mona ba pese au revoir bo bombe elongine ponani bo bomba ngo poni boko mika ba jemo ko bomba ka bilongi boy non. Pour publier yazaki muta public to mona nde to mona pululu to mona nde to mona ba terre belé ndenge ba kufa to mona même bango et ça ba parents na bien ba accepter ezate ba tikala na mutu ke mwana bango akufa ou bien akufa te on se comprendre papa bango tilo la benga ka téléphone na mwana na ye so ka fanda fani a former numéro a bengi amoni kizo lekate. Et ça la passe Christelle. Senga ba parents na pardon. Lobi sa bango. Ba peso maloba. Soki yo ebi ke olie moi na batute. Osali ma bete. Oza na problème te. Ba ko peso maloba. Maloba no okoloba yango. Lokuta oyo kaka ba pasteur musu balinga omewa na lokuta o baloba na ba morte lokuta bomona Marcelo yemoko balobi kutazobala akenda loba na mwasi na serve na cimetière pasteur mokuta munene azaka soki togolais soki mamadou soki ni moko mwasi na kufa aloba mama na biso oyo mama pasteur ya mama ya Océane aloba jou mwana na kufa na cimetière aloba akanga munoko te aloba yo poza na maloba yo nde mutu ko représenter ba parents wana siko zoki ba pona nini soko yebi eloko te bon bandeko sans tarder to landa sikoyo mutu aza témoin oculaire alobi na biso nini vraiment tala moi kitoko boye moi Christelle vraiment ouais moi la mobile kitoko boye vraiment au quoi ko bongisa vie na bino te bozala bien et ça passe babilo comme sou batu ba kufi batu ba koya kabongo eza ba porte oyo biso basi to fungola basi ba ofungola ba porte mibali ba ofungola ba porte yango zobona baliwe modèle ndenge wana émission bonjour la bino tout beau partager ici un bonjour à toi maman Ginda Nang I want to be a good guitar player, but I cannot. Okay, bon.
Moi, publicité côté. Toujours comme. Et puis, comment RIA pause. Et comment RIA pause. Bazo sala. Et comment RIA. Moni neti na bandi. Moi, musika. Donc, ça ka muke so pa wolo baba komba. Droit. Yewana. Mobali penza. Zateli ba mibali yo ya pambala pambala. Mona asente yo. Askipe kutu mwana te. Et l'autre côté. Asoya koluka. A déclaré mwana. Jitwa za bongote. Jitwa tu pas atasoka senta azora ba responsabilité na ye. Bon, na évité soka bala Christelle toté balobe ba bala été mais renda salaikaka ya mwana. Moi bana mibali na tango vandi na mwana batuluko bala ye. Un vrai homme, un vrai homme. Soka vandi na mwasi ya mutwa mwana mwasa batu alukaka bala ye. Et po lokolo vandi na isi ko lingi fo bala ye. Et ça te reçu moi na bateau venu on dirait comme une déconne yo on dirait ce qui n'a tout cas pena et ça pardon et ba mi bani mususu mais ba mi bali obobala ba na bateau en tout cas félicitations à vous nzamba bomba bino abate la bino ba wana mususu wana nzambe ga yeboka dina kusana ba onpo patama ki wana ki a libeni ozo vana mwana bateau ozo penser ko bala été et l'autre côté Allez, ozo vanda po ozo botisa ya zo kuselo makambu ozo luke na butu masa ko banga yo ozo comprendre pourquoi na soko wa kozwa place na TikTok nde botapote kaka bien botapote bien ezo sanga bozoba jitwa tika biso senya na tika mission bande bande tisuka na maboko no batela biso et abosa na kindoto wana. Allez, quoi, bête là, et l'autre côté, allez, ozo vanda, pozo boti, ça y a, zo, c'est l'homme à Kambu. Nandego bolimbisi. C'était bana bat, bonigo bala bango. Est-ce qu'ils ont sens? Tata mbimbo, c'était moi si. Ça même que bimana, na famille. Yoka. Et ozo banga, na bangani. Sia. Bojana, si. Awa, la l'autre. Alors bon, bambote na bino tout. Maman Sandrine Boukassa, bonjour. Maman Eswabi. Maman Bijika. Maman Bijika Boukassa. Salut à toi, merci beaucoup. Maman Madeleine Lorette, bonjour. Vous partagez l'émission. Bonjour la bino tout. Vous partagez. Maman Christine MM, bonjour à toi. Maman Ginda. Bakima Atika réseaux sociaux. Atika. Abanda ko bela makasi. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Vini bendo rezo kwea. Jitwa elikola ebisi ba. Ba. C'est un problème moko izo boya kucha. Bon, ezaki ndenge ni. Bon to banda. Ezaki de combat wana abeti solo, ezaki no ye. Po bazaki 3. Bolanda. Oya beti solo, alobi alota kino ndoto. Deta aloti ndoto lelo. Nini aloti ndoto lelo biloko ba bibende wana o basalela wana ya chauffage wana ekwelaki alota ki ndoto ango ke bibende wana ekweli ekweli asusumuka tuna ndoto abosana ki ndoto wana ale ko abetela ki mutu te abosana ki ndoto ale ko sala ke le kindeti lelo lobi kuna fallait pas que nous sala na J3. Allez, nande ba simba na ki muna mutu ba ke musala ba komi kune wo. Ba komi na musala. Allez, ko sala ke ba bandi ko sala. Ba matili ko ba bandi ko sala ndeka ezalaka. Bazo sala. Et puis ko koma RIA pause. Et koma RIA pause. Bazo sala et koma RIA pause. Bango bazaki likolo bakiti. Voilà, le bana bango uzo ba eleki. Voilà. Bango siko ndeza boke musalati. Ake musala zaki ne bien, jitwa zaki ne bien. Bango tu bazaki bien. Bake musala basali. Jo on peut le voir moi ezaki makasi. Ba bandi ko sa tire koma era pause ba 12h boya. Ba 12h. Fallait pas que de bolia. Bango ba yebisi bango bakiti. Bakiti la se
mbala moko libende moko ezaki likolo ekwei ye jitwa ezaki likolo abeleli bao bazali na se libende ezokweya jitwa likolo ebisi ba o ba ina sa bien bokeba ta libende ezokweya bakini libende wana ekwei ba libende wana kaya be chauffage wana ekwei ale bango nde bakitaki wana nde bazoyebise sikoyo libende wana ekwei ale bango siko bazoyebise kita oya tokende kolia pose koki tokende kolia jitwa wana jitwa zana likolo bango baza deya na se bazoyebisa jitwa kita koki tokende kolia donc ezalaki nango te ke o soki basise musala soki ndeni non. Merci, s'il te plaît, Bandela. Bon, alors, abetelenga ka parti ka ndenge akufela ki, ok? Na ndenge ba benga tout ça. Donc, quand on a lobby, oya betelenga li solo, alota ki déjà ndoto ke biloko ko ilie. Abidoki yemoko aloti ndoto babi bende na échafaudage et quoi il a qui et ko le ka 2 jours, nesko yango fallait ba kende ko babanda musala. Baba ndok bendeka bakenda osala bakende kosala na jitwa bota côté allez bake musala this July time to save the planet prepare for fantastic pesa boloto bosani allez bayiko keke bazoke kosala na jitwa ba komi kuna ndeka ezalaka bokunda mutake musala bokutani si place babandi kosala po jitwa il paraît surtout a promettre ikutu nani oyo a promettre ikutu ba garçon ya mususu ke abdoko ba garçon bana mikanda te yesko ba abenga ibango po babandi kosala basu asungaka bango alobi bo banga te ngana na misale belé nde boza na soto sisia to ke supa mususu to za misale belé entreprise eta na bo sa kutu place entreprise wana nde bazolo ba ke o et ça li soki 4 mois et ça non 4 mois té et ça non 4 mois. Voilà la famille, to continuer, moi j'aime couper et puis un peu intervenir. Bande konangai ndeko pingila ba bengiye et pas ya témoin oculaire. Témoin oculaire et l'accinini mutu oyo assistaki ndenge ndeko akwei na ndenge ndeko akufaki. Bazalaki misatu. Ndeko ba wuti ko sa entreprise. Entreprise ça sali même pas 10 jours. Et ça même pas 1 mois. Ndenge ba lobby ke ba salisi entreprise et dans la combo ya Christelle. Parce que ndeko na biso to chama ina monokote azalaki na ina ba papier kaka ba récépissé o ezo permettre ye asalate. Akufi pe na combo ya batu. Il paraîtrait pe corps na yetango ba poisa kiango ndenge zalaka ba mimaki yango na côté adresse wana ezalaki. Voilà. Donc, bande konanga ba kimi satu, moko na bango alotaki ndoto. Oyo azobeta lisolo. Soki pe ya solo soki pe lukuta, ye moka mutayebi. Yepe aza sans papier. Bango so bazaki lokola ba sans papier. Bon, mais président na bango azalaki na récépissé. Bango pe j'espère que baza pe na ba récépissé mais oyo permettre bango ba salate. Alors, ce qui a fait que aloti ndoto ba kendeki ko sala musala moko et bende moko ekwele la kiye babi bendo de bambaka moko ekwele la kiye a négliger na ndoto akipe ngote abeteli pe mutute ba lesko jour ba ye ko zwa rendez-vous ba ke sala na immeuble wana ba komi kuna basali bazobamba e komi air ya kolia ekoki ndeko bango mibale bakiti kokita bakiti e bende moko wuti likolo elge kwa ya kutaka ngebokima ebende elinge kwelela bango effectivement ndenge ndoto alotaki ba pusani ebende kwe ba benge babi preso président chef kitaka sito kende kolia kanzela moko tole ba memamba ba biloko na bango Christelle asala ka bango ba mail pack banini ba to benga on a dano mail pack ba pack linge ba kedango ezana ba ya ah ngapa na lingi susi na kanga na silisa parti oyo et bongo na sala nini na landa bino tellement bango pe ba insister kitaka so bo insister mutu pa ko koma pressé akanga pona akitape et ça le quoi pesi moi stress moko boye to ke tozonga bato wana ba pesa ke pe moi stress ke patro kitaka to ke lia habiter bokende
ngai nazoya bango ba baluki pona nini ba kende sikoyo kolia to continuer les gens ont entreprise moko sali pas même un mois donc ba fongoli na bango kaka quelques jours ba be c'est la l'électricité pour l'entreprise ma ava nani akufa ba 10 jours banda afongoli yango donc yo on te que a fongola ngo kala soki kate on ba twalo ba 6 mois non garçon na lobby ba fongoli na bango kaka la mingi te entreprise wa doki ba 10 jours kaka banda afongoli yango les gens ont ba entreprise te ko sali 1 mois non. Allez, nande bakende ko sala. Jitwa benge bon baso kende ko sala par rapport à boyebiga bon na mikanda te. E ba komi kuna. E ba komi ba mati baso sala. Bango ba kitaki na se. E ba rekokaki ya pause. O monde ya bomba boso sala. E repose koki. Bango ba kiti. E ba kiti libende moko uti likolo ekwei na se ngokwe la kutu ba omi bale wana bazali na se ti moko jito likolo lo bien boke batali bende ke kweya allez li bango ba kimi libende wana ekwei ezwa kimi satani allez bango so bazo ebisa ye jito ba oyebisa ye kita kito ya to kende ko lia ya pose koki bazo ebisa ye jito bango na se bazo ebisa jito ke kita to kende ko lia ya pose e koki J3 zolo bana bango boy. Oh non, tous continuer tous sinisa, tous continuer sous mouke, tous sinisa penza comme ça bongo to keka kolia mbala moko. Bango ba boy, bango ba bi non kolia koki to kende kolia bongo to ko ya ko continuer. Nde sikoyo J3 ebisi bango ngai nazo continuer nanu. Nazo ya kolanda bino. Voilà, vous avez remarqué. Donc, Bozolanda, nous avons vu publicité Kotaka, tout le monde a son, après tout à Koloba. Donc, J3 insiste qui y est à Kolanda Bango. Voilà. Bino. Ok, avance. Bango balobi ok landa biso. Kaka balongwe wana baluki siko ndeti na sima po bakende ko lia kaka ndenge balongwe wana panana na sima ndaku wana bomona ibalakisa ki oyo esika nani papa biso lianza kendaki ale baluki na sima kaka kuna po bakende ko lia bayoka kuna bayoka oh bayambangu boy yaya J3 na mabele ndenge ba beti nga lisolo naza kutu na registra ki bango mais na koki ko tsate naza yango e bende one na tsayi na registre ka pona yoka pona ya ko beti la bino lisolo na koki ko tsa voir mutu te donc babaluka ipo bakende kolia ezaki era pause babaluki kaka bakende kolia bayoka jitu bayoka kaka eloko ekwei yoka ganga kite balobi ya ganga kite bango bayoki bongo bakimi mbangu baye baya kotala boye jitwa na mabele jitwa na mabele makila na matoi makila na zolo do makila ezobime partout allez bakomi kolenga babengi nani na masuba sikoyo video ezate te video balobi na video ezate basi bazali na temps batongo bagarçon ba sans papier pe bakome kobanga donc voilà allez nde bamoni bongo makila zipi jitwa nelongi makila allez babengi babande kuna kusani bani bayapesela balingi basimba epo akwei bango na bayeti babandisi bagangisi koyo ale batu pe bayoki bavoisin bata voisin bayoki mama moko ya mundibu azalaki wana abiyebisi bango nga naza na mwana docteur mwana nga aza soki mpe infirmier pardon mwana nga aza infirmier bozela zoya ale mwana na kiti bango wana babengi sikoyo nini babengi banani hôpital babengi hôpital au secours babengi au secours babengi babandi kosola
bazo yebisa bango bazo expliquer bango siko ndenge basala bango ali anatanda pe mutu wana infirmier wana azaki na immeuble mama na exaki akita akiti Samuel akiti ali babandi ko réanimer ye parce que makile bimaki epele na matoyi etonda ki nelongi bazo expliquer bango pona ba réanimer ye ndenge mutu wana yali ba continuer bazo réanimer bango bakima kite bazala ki wana 6 place bakima. Donc ndeka bolpingi la zoloba là où baluki na sima pona bango ba kekolia chef na banga biboke ninga na zo na 6 mois parti yo ba bandaki na kutu kolia te bayo ga pa mudu akwei bazo geni ni batala boye akwei mbala mona ko kwea na makila ezobima na zolo na matoyi partout madusu nyoso makila na makila balingine ti basimba bagangi J3 maman mon père mundibu azalaki wana parce que eza bâtiment où bazo vanda maman na lobie bozela bosipe na nute botika mwana nga azoya azali infirmier mwana na kiti atali abandi ko premier soin azofina zofina tema balobi balola ye babaloli alobi ke bandeko wana ba sans papier bakimaki na bango te. Ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais je te dis que balobi bakimaki. Bandeko na ngana cha mwa commentaire. Bila bala boza si mutu azana sans papier. Na mikolo nde bazo kanga bato. Ozaka na récépissé. Oyo zo autorisé ote o sala. Et que mutu akwei. Siko yoko kimate. Soki bakimaki te. Pwani balingata mingongo na bango bachango te. Pwani balingata ko benga ba parents ya J3 te. Pwani baliki te ke bato ba yeba bango. Bazo bomba melanini bandeko na nga pona nga bakimaki nga pona nga ibakimaki parce que tango pa ambulance neti biso so mutakwe ibongo na place musala ambulance koya yango mote et yaka toujours accompagné na police siko bango ba obeta lisolo te ke police ayaki ba obeta ka lisolo ke ambulance mute yaki o il paraîtrait que police ay ko benga bango après. Si la police wana azwaki ba coordonner na bango epa ya nani faut ezala Christelle mutakina ko pesa ba coordonner na bango parce que ba yeba banani basalaki wana parce que bango jour wana police asolaki na bango te bandeko bolanda ezala ngo mystique lisolo makite et alors quoi pardon ba nani wana bayaki ba sami wana bayaki ba wotu wana bayaki ale bazuye ba continuer sous ko réanimer mais aki trop tard akufaki 6 places J3 garçon la mta loba oh c'est triste pardon 2 minutes c'est 2 minutes c'est triste mais ça va se voir maman elle va vous dire le bien ça les pour c'est triste. C'est vraiment triste. Et puis c'est passe dans ma oh la vie, hein, la vie. Les 30 juillet. Ah voilà, moni. Ba bien ensemble les 30 juillet. To mamde ko ngana bengaki ba to zayi penande ko mususu donc boy bango e basokoma. Garçon ensemble les 30 juillet boyo kitaye wana bangona ba okoma donc yeza pena ke akwea ki penza wana ya solo akeleki pena musala zalaki na ye bien oh soki mwasi na ya beta ki ba nzeta fufu bango ba lobi J3 zalaki na problème moko te ke o ba beta ki o boy non mwasi na beta ki ete eloko te ndeka izala ka mobali ya binia ke musala nani ngake kutana na makambu wana ya ngutu bango se bango kutu selon bango ba oloba o eza ba problème c'est ba famille parce que et si kawana J3 a kufelaki akoki ko kufa wana te et si kamuka ko distance wana eza mukuse akoki ko kufa wana te bango kutu ba garçon na baza bien kutu te batindi bango na ba psychologue pona basunga bango po baza bien te pondenge J3 pour J3 kwei bango ba yoki ba ye ba obelele patron parce que ba obenga J3 patron
patron alali makila partout aomona eloko akosala te ali babengi babengi nde bazo explike bango bo balusa ye bango balobi aza na makila balobi balusa ye kaka ale babalusi ale chance mama na lobi nga mwana na nga salaka na hôpital aye yo bozela zoya aye wana bakiti babandi ko réanimer spikolo kasi ya bino pe bo comprendre kaka prononciation na ngai kokane ya bino te bino musu boza ba français nga naza français te boko kanisa ba nga naza to ba néerlandais fo boye bango nga mboka naza lo ba néerlandais bandeko na ngai batata bama bandeko nazokoma na suka émission oyo boyebi na ngamba osaba émission milayi mingi te donc bo comprendre donc bandeko na biso wana balobi ke J3 akweyaki tanga akweyaki muto azalaki te donc akweyaki ye moko bango mibale wana bamilongwelaki bakei na sima mpona balia ntango nde bayoki mbu nde sikoyo bandeko pardon bozwa temps bokota na mo mokeni la popiangaka 5 minutes donc nde bayoki mbu nde sikoyo nde baye kotala baye nde kotala ke ndenge nini nde kwa kwelelaki bon d'après lisolo balingaki basimba ye bagangaki voisin bato pembeni baye babite bazaki na mwana moko ya infirmier ayaki wana soki ya mwasi soki ya mobali boya lobi infirmier akoza pe infirmière ayaki wana bayaki ko checker tine babengaki Sami aye na ye en tout cas e kosala ke akuba makile lekaki ba moneke akozala isu wana te et puis ndeko mobo ya témoignaka na kala ye pa zalaka wana me yazaki na ye na ndaku na ye ayaka ka kotala baye kotala wana nde ba monike ndeko na biso azalaki ya kokufa bango bayaka na bango ka kotala alekaka papa lianzi a explikaka biso ke place yango akweyaki bandeko na ngai eza place moko mokuse et puis ezalaki mabaya te et pardon ezalaki beton te abete mutu na beton te ezali na oka mabaya siko na mabaya wana alataki pe bilamba na ye ya musala bon siko na bilamba musala toyokaka bazaka soki na singa moko na sima soki olingi okweya ekomema yo likolo nyonso wana nga pe nazo comprendre te ndenge nini ndeko na biso akweyi kaka boye. Bon alors bandeko na nga j'espère que boyoki témoin oculaire oyo abengaki mama pingila ndenge apesa explication eloko sikoyo mbala moko to Christelle sans kosolola na ba parents basi basali date na bango ya kokunda ndeko na biso soki na lobi ke Christelle sans kosolola ezate ke famille ya Christelle représentant sololi mais Christelle ye moko azo solola te. Bon Christelle ye bisanga bilamba o balatisi J3 yo mtokende kopesa yango yo monaki J3 okangaki photo ozwaki film parce que faut tika la peine na moi souvenir pour na bana na ye tindela ba parents balela mwana na bango surtout pe bazolo basoki abalaki ne yote cela veut dire que aza proposa yo na ye égal D yo na yo égal 1 te Christelle soko lingi sona ba parents bazana maloba o bango ba olinga baloba soki okundi nde mwana mobali wana ndengwana yaya etali kaka yo moko muto koyeba non leka na kokota te yo moko muto koyeba soki malamu soki mabe ekozala kaka yo moko ekotala biso te biso tola musoka conscience ke motema makasi ozosala na yebisaki bino ke pona ngai nazo comprendre te soki bato bazo conseil Christelle te soki eza problème nini soki eza nganga te mutu oyo te Christelle asali kisi Alexis mobali na ye nda pekisi alobi okoloba na famille wana te nazomona te loko nie kokanga Christelle ou bien soit ye moko mobali J3 information ni lobade kopesa Christelle ke ba parents na yo baza bandoki pasteur ni bobanda ko sambela prophétie ni banda ko pesa yo ke ma papa na zandoki mama na zandoki baonde bakanga ka ozo mikanda te ou bien lemsu ba ese bino to omona liwa moko boye le boye pa bosala ipe bagagi na bino mo boye ke J3 ça ba problème ebele il fallait ko ta jeûner prière est-ce que na ba prière na bino ba ese bino ke ba parana na baza bandoki yango na Christelle azokanga motema be Christelle yeba ki ndoki za spirituel munde ko na biso akufi physiquement ozana obligation
ya kosola na baparent na ye kopesa bango compte rendu uta na munoko na yo soki okomaki baba toko comprendre soki oza hospitalisé okoti koma toko comprendre mais aussi longtemps ozopema ozolia ozosuba ozosumba oza obligé kosolola na baparent wana epesi pasi epesi mawa ezopesa kitoko te mais tala bino wana bowelisi mbangu semaine obokotisa jitwa na sa mabele mais sans kopesa information claire et pas baparent na ye euta na munoko na yo moko nyonso bato bakoloba baparent na bakoyoka ngoka bongo bakolinga kaka bayoka ka explication epa na yo ya yo nde ekopesa explication ya kitoko mais eloko yo ozoboya soki yo te moto olekri nani wana soit ye moko mobali mutu a diaboliza baparent na ye ou bien soit ozaka mwasi mabe kaka ya motema mabe en tout cas esali pasi bandeko nanga bino bato boza peme ya Christelle botika ye ndenge wana te boko ya awa biso toza bamanianga boko regrete nga nazofungula bino soki boko ndima ngai te boko yoka oyo ekozongela Christelle ekozala mawa mingi bayikolo wana basakana na bango te yango bomona biso kutu tobala na biso kutu batetela kutu tokenda na biso bayikolo mosusu po baza bekolo moko oluki problème ozwi yango bon tokobubela te tokomi na suka totia ta nzembo moko bamanianga esala biso bien et puis tokoya mokolo Christelle bakokunda ndeko J3 nde na kotiela bino nzembo bamanianga na molai penza ekozala bien bokoyoka yango et puis bokoyoka yango na molai nyonso tokenda nona oyo Si Dieu a vive chez Papa Fidèle Ngoma, il y a Freddy Masaki, le grand ingénieur de son. Kitantu kikotiri mu mabundu na mu makanda bo wayene kanda na kanda reka na mwanandi kikwabi kandi kekulanda mu kikwabi kandi ti mu mabundu bo wayula nincha zukari ni waba mu moshi ni waba mu hangala timazumenetera nako mukuteme kuisa na wala ngumba kikola balanda balemana esi yalika tatakada nsikalisinga limosi bangwa nyongi radikana la mukanda na nyonga matana matela na mule matana matela na mule na nyonga radikana la mukanda ndika nyongi radikana la mukanda na nyonga matana matela shitwa sana ine mukanda matana matela na mule na nyonga mukanda ni magata nitu matana ni magata neto matana matela na mule matana matela na mule na nyonga radikana la mukanda na nyonga radikana la mukanda na nyonga matana matela na mule mukanda oya awe kalitripi mangini maganda ni mangini eza mukanda ya patete matana matela na mule matana matela na mule na nyonga L'hôtel Sono. Maman est là, mon chum, papa arrive. Tata Chiquito. Madame Brigitte à Pointe-Noire. Mais n'a pas de la ville, ma canne, maman, n'a dit qu'elle est mon bantou. La musique a gagné la waningi, singé ou tabuka kui. Singé ou tabuka kui. Oya waku watali, watili, mukanda. Makana mama gane mubantu. Oya waku watali, watili, mukanda. Makana mama gane mubantu. Mela yinda kugate makana mama na dijali mubantu. Mena vutika kuvila makana mama na dijali mubantu. Adi singa kena wani adi singa utamuka kwa Kama makasi oya nini mama. Eh, wasa za apurema ni bamba te. Yati moyo waku watariri wajiregete mukanda amakana mamwanga nejari mubantu moyo waku wakariri wajiregete mukanda amakana mamwanga nejari mubantu waku watariri wajiregete mukanda amakana kipulu moyo waku watariri wajiregete mukanda tafuta kipulu kama yati moyo waku wakariri wajiregete kweli makana mamwana ni dijali mubantu moyo waku wakariri wajiregete ya shabreye
makana mamwanga nijikari mubatui oyo wangu kubakariri wachirende mukanda makana mamwanga nijikari mubatu oyo wangu kubakariri wachirende mama sostene simba bakakada très bien dans l'occasion Yegibuna bukifiri betachile Musere Mama beto Yenda wayenda fugama Mama beto Yenda wayenda fugama Mama beto Yenda wayenda tota Mama beto Seno feteno Inu nini kwako Mama tumutuma Sekonota Yenda wayenda fugama Mama menu Yenda mandela fugama Ya garita Wayenda fugama Ya shikito Wayenda fugama Sekorota Wayenda tota Ya lutina wayenda fugami yakinkonda ngani na kwani mbote kutata miaka luwe umboda yayakedi wayenda fugama yayakada wayenda fugama yabazika wayenda fugama wayenda tota yala naro wayenda ni president ko tata Celestin simbili kumpaka fugami awayenda fugama yaya beto ya yenda wayenda tota yaya beto avec 4 yenda wayenda fugama no kwa bana yenda wayenda fugama mama beto yenda wayenda yindula yaya beto wayenda fugama yaya beto yenda wayenda yindula yaya beto tata sona klote akajja peka mwangi ya nene ya baganga da tumuno za mita tuzikotele mu maganda tumuno za mita tuzikotele mu bisedi tumuno za mita tuzikotele mu mabundu ai mame ai bebele ai mama ai bebele ai mame ai bebele ai mama ai bebele inindara baba kade ai bebele ai mama ai bebele inindara baba sigi ai bebele ai mama ai bebele awuriganga nzima Jamudama uriganga nzima mumingemo na batatuei awuriganga nzima babagada uriganga nzima mumingemo na batatuei ewa wana wajata sele kupake nwale uriganga nzima mumingemo na batatuei awuriganga ya posheli ya muri akwe uriganga nzima mumingemo na batatuei awuriganga nzima awuriganga nzima awuriganga nzima Umutwe atakore ndara ni ndare kwe umutwe ndare umutwe Manima Chilo pele egi yangu Yabakedo Uma bene kina Yababagala Songia songa makalama Yamalonga dimiri Teguna mkozi mwana mwa Ngingonge Adadana mama bamana munimina makwela mina bodigole Yaya gâchette l'homme incontournable na kanda Dembo Adadana mama bamana munimina makwela mina bodigole Voilà, bandeko nanga tokomi na souk émission, bo like, bo partager. C'était juste koyeba ndenge nini ndeko na biso asili ko tika biso et puis koyoka témoin oculaire peut komona ndenge baso kundaye avec précipitation, vitesse, mbangu en tout cas Christelle
vraiment conseil gratuit yango na osenga bino bo partager Christelle Otala ngwa zolandanga kitoko makasi bo partager ayoka conseil avant bacha ndeko mobali na mabele ayoka ba parents ba oloba na yini ba oloba ona mutu sute ba oloba onka na ye po ba komaki mutu moko ba yebana ki nzoto ba yebana ki ba coin na ba recoin a bon attendeur salut botika malamu mama leki na bino la danoise saba ndeko nanga to oteka balupangwe na ntsele balupangwe ezoteka mabalinga ba osomba yaya eza déjà cadastré eza déjà bakata batia déjà banzela yo batia déjà ba bordure nango ezali yo yeka kolobi ngana lingi a ozwi ngana lingi ona zwi bo benga mama la danoise na lombangu na 0044 74 38 03 16 23 yaka kosomba lupango na ona ntsele place a kitoko makasi okosepela mupepe wapi okomi mama lupango papa lupango na prix ya kitoko makasi benga mama la danoise kobosa na te live together ne tombera jamais bozo lela bozo ke noko zo mibali ya batu bozo botolaka mibali ya batu bayaka bayelaka bino o mutu azwi mobali ya batu o atiki mwasi ne ya mibali awa na boyoka te mutu moko ta leka na redo soza lobi nazo mobali pala danoise azalaki mobali ya batu nazo mwasi pala la danoise azalaki mwasi ya batu awa mibali ya soin mibali ya propre mibali ya mbongo mibali ya bien o bali oyoki posa ya libala mibali ya respect alors yo mama yo tata ozo batela bana bakomi yo mikolo na ndako basisi ba classe bana noa mibali bana noa basi bako bala ndenge nini parce que bana biso même bazoni ngolinga na nzela te alors yo mama mto yana mwana mobali awa mama yo yana mwana mwasi awa na sunga bango ngai eza dona nga nzamba pesa ngai na banjongo lelo te na bandango banda na botama donc yaka na mwana na yo yo moko pe yaka yo pe jeune fille yaka surtout na Belgique naza na garçon nanga 45 ans 44 ans boya bandeko nanga bana moins de 38 ans boya botu na la danoise zwa mobali na yo ya bien yaka naza na mibali même ba mama awa soza mama 50 ans 51 na kati ya Londres awa ngamuna na kati ya Londres na kite bino na kati ya Londres City naza awa na maison mère donc yaka on comprend benga mama la danoise ozwa libala na yo ezala kitoko makasi natiki bino bo like bo partager bo tia ba commentaire na bino abon attendeur sali bye bisous.